Merci. Nathalie, on n'a pas qu'est-ce que tu as tout naka. Tu l'as dit réaction ya ndeko. Azolo la sur ce qui papa qui m'a dit ça ko bala. Mon Christ alibanda. Est-ce que un kimbangiste ya moi si to ya mobile akoki ko to chato na ya moi si. Est-ce que kimbangiste à moi si akoko zo mobile ou aza pasteur ou azali branamiste ou azali musulman ou azali bakutani bolingo za elo msusu bonzambe pe elo msusu bakutani pe muteme seli katak. Ali est-ce que bakoki ko balana. Maman zakanga na posa ya mariage. Maman na yo obali na yo, ozondi mba finga nzambe na yo. C'est ma frère église de réveil beaucoup de la base qui beaucoup de la banque. Alors, donc si donc so ka frère à réveil à une église kimbangiste. So abali mo so kenaye parce que pour bino be bozo libanda boya. Bino botikiye. So ko du mingi na bakimbangiste mingi. Babala basi libanda. Basi na bango mingi la majorité la 100%, c'est 95% baza basi. Parce que so bigi ngapi na mtumuka ya. Ah Tiffany. Na fisi papa na pasteur te. Biso baboya na bango. Oh yo pose kama na mingi. Na bataki mbangisa bayate. Abi pe awo pe to kange ka ko mara ko lobela papa. Ako mara ya boyeka. Ah ba na obi na mona encourager. Aya pe na mi ça je crois 3 boy. Aya pe na bi ke mama Tiffany. En tout cas, yo penjo zakaya biso mwana papa. Il faut kaka. Vraiment nga posa na zwanga papa na pasteur ndo mona na kumba itonga mobimba abi problème ya tezana etonga na ngabi o motambu kanga ngai tana okota kuna soumission na okanga église te papa Simon ate na papa isenga na zala na kuna na papa isenga bonga abe yuzala na kuna Tata Simo qui m'a na chambre. Oh koto yo. Asambela yesu. Po mo bala bitenga na zwana nga yote. Na lingyo mingi tika na yo. Est-ce que ndako ane o vivre ndé? Te vivre bien. Nani mabe na kacha ndako? Mutu mabe nani? Mutu mabe eza mwasi po aboyi kolanda mobali. Ah papa kese. Mutu mabe. Ndeti to vandi bo. So mwasi akoti ndako libala. Oyo ba para baleli mbongo te. Mobali wana azana problème sérieux. Mwasi wana apemeli ba para na ye mbongo. Sabe azui marchandise ba para na ye a déficit yango. A déficit marchandise ba para na ye. Siko problème eza na kati. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom pour tous ceux-là qui aiment Jésus-Christ. Que la paix de notre roi Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes sur ce plateau avec Papa Kiese Utulindula, c'est ça son nom. Mais avant de lui dire un bonjour, j'aimerais prendre un élément à la régie. C'est Cantique qui va nous faire réellement plaisir pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Merci beaucoup de retour sur ce plateau de Nazaréen.
hein, je pense que c'est Kanté qui a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous aiment, qui aiment aussi le Nazaréen. Que Dieu vous bénisse. Papa, qui c'est Mbote? Mbote maman. Bonne santé. Te kimi ana komata sima ma kenga. Okomba tata na. Okomba tata. Ya mwana mo santé. Ok. Pesa na bandeko ba Orlando Mbote po ete na moni oye na kimia. Na pesi Mbote na le grand frère nanga José Mandako. Pesi Mbote na papa Marus maman Nzuzi. Pesi Mbote na mama Cécile na Toronto. Pesi Mbote na mama Ngamakala. Tuka batu bazebele. Merci papa Kese na OK. Mingi to ana vidéo moto mi total sayo na makambo tali libala exemple la question batebe batu naka to la nana no régie ponga mo pe na kutana likambo mo aboye to la nana régie et bongo to zonga régie avant Mbote na ba mama nanga kimbongiste bisika nyonso bozwa mina ngonga oyo. En tout cas, ezali sujet oyo ezali kaka pona ba maman te mais kasi ezali pe pona ya ba papa mais kasi lelo nazolobela mingi ba maman. Ba maman tozali un peu ebele oyo tomituna ka ba mituna ya koyeba ete est-ce que ngai maman kimbongiste nakoki ko entretenir une relation avec un papa non kimbongiste? Ba maman nangai ya koyeba ezali ete oui. Okoki na yo ko entretenir une relation avec un papa non kimbongiste. Mais kasi mama nangai. Motuna ya komituna ezali boye. Papa oyo ozali ko entretenir na relation wana azala cause ya dérangement ya foi na yo te. Mais par contre a accompagner foi na yo. C'est-à-dire a respecter ba valeur ya église na yo. Ayebi ete mwasi nangai akendaka église na Airboye azongaka Airboye. Mwasi nangai akendaka soirée spirituelle na Airboye akendaka répétition na Airboye azongaka Airboye. Akendaka nkamba na dati boye azongaka na dati boye. Donc azali ko respecter ba makambo oyo obandaki ko sala avant avènement na ye na vie na yo. Dans ce cas, maman nangai okoki na yo ko entretenir relation na papa oyo yo lingi. Ya no kimbongiste. Mais soki papa wana a commis cause ya dérangement ya foi na yo envers Nzambe na yo, alingi ko dérouter yo na chemin na yo, alors là yonde mama okotuna ma mokolo wana. Parce que maman oyebi ete Nzambe nangai kombo na ye papa Simo Kimbangu. O entretenir relation na papa oyo azali ko finga to ko chola kombo ya Nzambe na yo. Mais parce que maman zakaka na posa ya mariage, maman na yo obali na yo, mais ozondi mba finga Nzambe na yo. Alors maman nangai problème na mutu na yo. Par là ba maman nangai toyeba ete okoki na yo ko entretenir relation na mutu oyo azali ko pesa respect na église na yo na Nzambe na yo pe azali ko pekisa yo loko moko te azali ko tosa mai oyo église na yo etia comme ba loi formelle. Merci Nathalie on a pas kesi batebe batunaka tolandi réaction ya ndeko azololela sur soki papa kimbangista ko bala mo Kristo alibanda. Est-ce que un kimbangiste ya mwasi to ya mobile akoki ko tocha to na ya mwasi? Est-ce que kimbangiste mwasi akokozwa mobali ou aza pasteur ou azali branamiste ou azali musulman ou azali bakutani bolingo za elo mususu bonzambe pe elo mususu bakutani pa muteme seli tak allez est-ce que bakoki ko balana? Ah oui, babalana. Babalana pourquoi pas? So babalani makamni ko lekana. Toki ndeko mbala lobi soki ndeko mwasi kimbangiste olingi eza possible pas le eza possible bobala mais tant bobala ni singeli mobali wana alanda makambo oyoyo to pe andima Nzambe na yo donc na sens ko atikela yo baton na yo afinga Nzambe na yo te atosa makambo ya l'église na kimbangiste te eza bongo te ndenge ya lobeli omoni na
1 Corinthiens chapitre 11, hein? Toujours en 9. Babi, donc, balata na 7, kuna 7, 8. Babi, moi si, babi, mobali, basala ki epo na moi si te, mais moi si nde basala ki epo na mobali. Moi si nde basala ki epo na mobali. Même na kati ya royaume, moi si aza na pouvoir te. Mobali nde bazo compter. Yango moni, na babokoko na biso, soki ki mvwama eza na famille. Bakozwa mwana mobali oyo abotami wana. Bakobali sa ye mwasi ya famille. Vous comprenez? Bakobali se mwasi ya famille. Donc bakomime mais nde mwasi ya famille wana bakobali se mobali ya famille te mwasi ya famille wana. Akobala mobali mususu. Na bana na ye pe bakei kote mususu. Mobali donc tango Samson na J chapitre 13 hein? De 1 à 5. Okomona soki Samson ayaki kobeba po abalaki mwasi ya ba Philistin. Esengelaki abala mwasi na kati ya libota na bango. Mais nde po na mwasi po abala ekolo musu eza na problème te. Mwasi ndalandaka mobali yango moni balobi mwasi faut se soumettre na mobali na Christ. Vous comprendre? Donc ça veut dire donc mwasi akotosa mobali donc soki mobali abali yo alobi ke okende su akokende alandi mobali ne soki abi ke akende su église kimbangiste te so aboya boy parce que abali parce que avant nanu d'abord pardon maman avant nanu d'abord hein tena web so boy avant nanu d'abord wala olebisa ba kimbangiste bali na kimbangiste na kila babala ba chrétien avant nanu d'abord omoni siko mabe siko eyena banani mabe eyena ba mibali ya ba kimbangiste. C'est-à-dire alors bon mobali ya kimbangiste atiki mwasi na kimbangiste ake kolinga libanda ake kolinga mwasi libanda po mema eti kasi na bisiko po adwa eti kasi bongo siko baso siko baza awa tango yo lingi libanda oyena ye ope afu bakende akasi sikoyo c'est ba frère église de la veille beaucoup de la base kimbangiste beaucoup de la bango so mona sikoyo alors donc sikoyo donc so ka frère a réveil aye na église kimbangiste so abali mwasi okena ye parce que po bino be bozwa libanda boyana bino botiki ye soko du mingi na bakimbangiste mingi babala basi libanda basi na bango mingi la majorité na 100% c'est 95% baza basi parce que sobi kenga pe na mutu muka ya ah Tiffany na ipsi papa na pasteur te biso baboya na bango yo poseka mamna mingi na bataki mbangisa bayate abi pe awo pe to kange ka ko mara ko lobela papa ako mara ya boyeka ah bana obi na mona encourager aya pe na misatu je crois 3 boy aya pe na abi ke mama Tiffany en tout cas yo pe njoza kaya biso a mwana papa il faut kaka vraiment nga za posa na zwanga papa na pasteur ndo mona na kumba etonga mobimba abi problème ya tenzane etonga nayo ngabi o motambu kanga ngai tana okota kuna soumission na okanga église te papa Simon ate nga papa isenga nazala na kuna na papa isenga bonga abe yuzala na kuna siko ya linga zwanga ya mobimba tokanga ba misa tuka bongo mama nga bitenga na pasteur siko nzelo zokende na ngai wana esimba te pe ba yebiso ke yaka ko mapa pasteur awa o linga te et ça trouble donc bato mibale bakoko ko tambwa te so bayokani te faut ko yokana déjà na début ye moka seka donc c'est juste pour faire rire mais ça mama so omoni mama elo mona website yo ba jeune fille bakepa ya papa o papa biso tozo bala te papa tala ba Jésus sala nini ba Jésus kende ba jeune garçon pe bakepa ya papa biso misala ezate moi garçon mo vimba papa tuni yo sala ka te na santé oyo sikodo na mema bato na raisonnement yo sala ka te na santé oyo papa biso na bengolo muta sala ka te ba bimisa père moko bo alemba abiseta la muta sala ka te o so do chebo oya musika atuni ba jeune fille bino bolobi bozo luka libale nani azana ba fille est-ce que bozala ba chéri ote tozana ba chéri est-ce que makambo bata mabala basala ka bino boyebi yango te papa lobi bino kutu boyebi makambo bato babala malamu kolega kutu bato babala c'est que bosala ni bobala c'est que bobala déjà ça veut dire même bango orientation pour attendre ça bango que baza baseli mama mwana mwasi oyo abala te alala kana mobali abala déjà
Ça veut dire donc à priva ba parents na yembongo. Oh, à priva ba ngombo. Pas que c'est bandela dans vocal wana ba. Donc bana ba se be ba privé ba parents ba mbongo. Ba privé donc moi c'est surtout oyo à disposant nzoto na ye. Après ça ni mobile. Après si mobile. Ah moi mabe hein. À privé ba parents. À privé ba parents na yembongo. Et pas donc les fait kaka déjà mobile wana aye ba ye déjà à comprendre ye. Ajuka kelo ka saki donc posa obale atiki. Ça veut dire donc a bebisi virginité na ye apimeli ba parambo ba para na yembo mbongo ke papa kese tika na le to fungola na makambo ningi na tuna nan papa kimbangiste disons to le bandeni moi si kimbangiste papa na église de réveil ya okena te zano ko kenenante o koto azo sambela tata simo ki ma na chambre o koto yo asambela yesu po mobala bitenga na zwana nga yote na lingi mingi tika na yo est-ce que ndako ane vivre ndé vivre bien nani mabe na kacha ndako mutu mabe na mutu mabe eza mwasi po aboyi kolanda mobali papa kese mutu mabe eza mwasi po aboyi kolanda papa kese bakibangisa babambo mabanga bakibangisa babambo te na obemba bango na monde raisonnement. Toza na monde. Est-ce que papa baloba makambo? Te na biso boya. Toza na monde de compréhension. Eza na bato ebele babala basi ya bakimbangisi. Mais tanga zo bala tanga ke pa ya papa. Papa oyebise ni papa yebise aza mundimi na biso te papa za mutu libanda. Bolingani ingeta papa. Ah bon? Siko eza na code moko esalemaka wana. Soki si déjà bayeba na nzoto. Mais ya ke tu na papa na sima. Si papa ondima. Parce que papa repèse orientation na nano boyeba ni nzoto te na repèse orientation mais na aussi déjà ça veut dire bino bozo linga bo bala na miso ya bato mais na kuzu bo bala na déjà bo bala opime ba parambo opimeli ba donc apimela déjà ba parambongo na kuzu sikoyo botanga yeko bima boye na miso ya bato yango moni lelo basebele mama lelo bazana ba problème omona aye ko zwa libala ndeti to vandi boye. So mwasi akoti ndako libala oyo ba para baleli mbongo te mobali wana azana problème sérieux mwasi wana apemeli ba para na ye mbongo sabe azui marchandise ba para na ye a déficit yango a déficit marchandise ba para na ye siko problème ezana kati. Mais papa Kester na yebi pende ko moboye o aza frère abala pe kimbangiste na azabi na yebisa yo ndeko mwasi nanga ka kita donc o sentir rozwa ma nkamba ya bwaka na ndako soki na pekisi te ndako na ngani mna bala ina kinana na ebilo tutu na pesa mais soki nazo pekisa eke nga na makambo na te est-ce que moi c'est au babali pa ya monta église de réveil à cause de photo parce que ngimba na volonté na bamba yango te akosala azo ba ma nkamba bwaka kana ndako te akosala ngote parce que aza sous ordre parce que mobali nde aza mokonzi na ko ngo divorcer kasi siko botango donc azo ko divorcer d'abord non pas divorcer bon liboso ba yeba na kiteke no donc aza muta réveil kenga mais là so moi ça tourna ki mobali na ndenga bolingo comme na église mama na yebisi yo flatterie eze loko mosusu. OK eza l'histoire ya le corbeau na renard so lingo zwa il faut flatter mais tant renard a récupérer fromage les loges ezo kendeka ezo si lelo etikala na maboko renard corbeau akomana corbeau so ameki bo renard a récupérer ameka sauter. Donc c'est bon on a un moment à fiançailles mobala so ka assurance tangu wana nde na eza religion na yo te na lobi tangu wana nde yango nde yo koloba ozaki mangiste ote nga moyo to bala na ezati te mais ayebi soki omoni eza église na yo nga makambo wana te le corbeau et le renard so ndimi okoti na maître corbeau sur un arbre percé tenez à son bec un fromage yoka ce langage. Oh bonjour monsieur dit corbeau que vous êtes beau. Est-ce que dans ce corbeau a des ça beau? Corbeau a beauté. Corbeau c'est vilain. Mais langage. Dans ce moment là, il y a moral. Renard a la morale. Yango mona ka mubali. Ça trouble té. Na kacha ndako libana. Maman. Renard. Mais quand c'est tant que le fromage koyaka na maboko renard trouble ko tati.
double côté. Est-ce que moi ce qui m'a dit ça kokipe ko divorcer na kombo à moi que respect papa Simon Kimbangu a ezate na ndako yo ba to sa papa Simon Kimbangu te na kata ndako na divorcer. Kasi na bisiko, kana bi avant divorcer faut tout temps un point de repère na libandi. Ok déjà que est-ce que divorcer na kata ndako a raison na ezaka ke ba to sa religion na été ndenge de combat la lobby. Kasi na tango ya divorcer siko ko songa na famille kasi famille faut bazongisa ba droit no studio ngo ya salaki na mobali wana il faut ba ozongisa parce que famille be telemela ye ozalaki wa pitango boyaki yango mona kana libala batuna est-ce que boyokanaki na mariage religieuse biso na église batunaka oyo ayebi azana likambo ko kabola libala oyo asane abima batika ka 5 minutes so batu ba bimite yo mopo ko bimo bite na moni ba pambola te yo mopo ko longo poko lo bobite bona moni ka esimba te botiki mais ovande nie moi si oya kimbangiste au bala mutareve ipa vande nie batuna kaboye bapesi moi si micro batuna so bavandi awa bazala nzengeneke donc ça veut dire donc bas zinga ça veut dire donc bacha matoi ngai mama kingandi ngai mama makayabu nazo bala na papa mbisa mpembe mbisa ya mbongo libala na biso oyo liwa kaka ndeko kabola yango ulapi ndai na misu ya batu nyonso siko po ekufa il faut bato na nyonso bazala siko yo zo bomba yo moko ndeni quelque part na bible so moi si moboya kimbangisa ko kutana likamo asala nini akosala nini bible lobi ndai soki moto alapi yango tepesi epasi fasi akefunde papa Simon Kimbangu te aufunda suna nini mutu déjà marchandise c'est déjà pesa ya ofunda suni alela mbala na komba papa Simon mama soki mobali wana azalaki na elembo tata Simon Kimbangu nde akoya reprendre siko bo mobali pa koti koya kolanda mwasi à partir ya comportement oyo azomona mwasi azoko afficher pa ina ye azomona comportement ya mwasi azomona pe mwasi na famille na ye azoko mise donner habiter mwasi nanga te mwasi nanga sambela ka sona mais papa akoki pe ko convaincre mais soki eza déjà mabe et aussi mbata papa kesi na tout nos question mo lobi c'est très important na ko pe bande ko beba lobango basi ya kimbangiste oui balata bien maputa tina se ba jiptina se yo mo ucho loba bande ko mibali bele ba kinozo na bango libanda ke bazwa na 4 mais bato msu baza ba yebi bande ko basi ya kimbangiste avec bolanda ba jipa na milaiti na bisayo est-ce que lelo liboso caméra okoko confirmer que basi na bino batambola pena na banga papa Simon te batambola ka vraiment na kobanga papa Simon Kimbangu te OK parce que faut dire la vérité OK so je jeune fille abranamiste telemisi boy OK aujourd'hui ya biso telemisi boy il y a la différence au moins la Kimbangiste ye nene pas de ngenda baki Kimbangiste baza libanda parce que moi si oyo azolanda nzambe azana norme na ye ça donc tant on dimi ka ko donc olanda nzambe il faut tout briser donc pour se faire matir vous comprenez ça veut dire quoi donc ko sambela nzambe te pona loyenge pona prévenir wana dimanche bolati lokola bassin na bandako boye lokola bassin lundi kaka mwana be benda na ba branamisa tana bandako ba oyo tolo bato lobi likambo solo OK oyo eza likambo J'aime na tanga pe na matlasi tona mona nga eza parti prêté ça va chepe nani ni na c'est parti prêté taka bo bimi bo tcha soko dju kaka branamiste ya mwasi donc akoma kimbangiste so moni ka différent to vanditi raison ni ça là ki ba frère ya kimbangiste moi tout temps ça peut micro ezate mais ça là ki ba zo ba sœur na bino monter église ba mbongo ekota ka na famille donc ba c'est la système ya ntabalia ka na mulaya singa na mais bango pe na ba frère na bino kimbangiste ba chaîne kinda milai kokende misto bango ka kotana na église mususu ole balia ka banandako na ebisio mama raison za nini soyo za na 4 est-ce que ba pesa pe mo ba raison avec Satan akotaki déjà na lingomba Satan atalaki Jésus Christ na Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4 tango amekaki Jésus Christ simbaki te balobi Satan a précipitaki ayeki na temple à Jérusalem azwi place ya liboso te amati na likolo abotaki pe bana te abalaki babotaki bana wana baye po ba gérer
poba ça veut dire poba bongi c'était mais poba baby ça omoni lelo oyo ba jeune fille na biso ba mère na biso ba kimbangista kala bala différent na ba jeune fille na biso ba mama na biso lelo différent osakana te ngana ko yebisa yo ngana bandi cop ngatango na lali mukomusu na loti papa Simon Kimbangu na personne oprepe na ngamo ko na loti papa Simon Kimbangu aye ayepsinga simba bible oyo yo na kochawo mukonzi ozala mukonzi na bandundu yo mukonzi munene joie fleur oyo apesinga bible na fleur ayepsinga mukolo mususu so moni na ozala te tala muto osolola kana yeyo wana eza secret hein omoni mwasi obala yeyo alexinga mwasi ta mwasi obala yeyo c'était le 28 mars de 2004 quand on a mon amour bon yeah ça va ok et puis la côté la moi site hein na super moi site occupé na ba famille to sali na sala ta ba sandoto na lotaka papa Simon manga epsanga moi sur obala ye menga na ça déjà na moi na moi si on se comprend de loko wana na ça déjà na moi si mais moi sur obala ye Alex moi si mususu wow menga na bali ti yo laksinga moi si na obala na ke na bali mo laksanga ga moi si obala ye siko loko nini ye tangu to bandi kovanda na momi na madame moko mona eloko epesanga kanda grand frère na ngai na pale aye na pale bapesi ye mapa mibale ale ayebisi bana oyo aza lokoso esiko ye madame ayebisi grand frère lokoso nga sikoyo nayaki ya ofaze na yo kiango nabi yo oyaki awa mpo osangisa to mpo osala nini okabola mare akimi pale mama na biso aboya su te nabi te oyo fo nabengane kaka mwasi azwi foto biso bakimangiste oyo siko biloko eza na bamama kimbangiste ebele nde nazoyebisa bango donc baranda bamibali na bango pauvre vous comprenez po bao te nga te okutana na papa lika muke ya mobali oreke epesa rapport na famille boke epesa rapport na nani na papa bon ntango papa kotuna siko papa atuna kolingi tosala nini soko lobi papa bloke papa osala nini aobloke nana bloke se mobali si yo mwasi siko biloko oyo na basi na biso ya bakimangiste nde ebele yango moni mingi bamibali basi akimangiste bafundi mibali na bango ebele yango mibali bakila bango na bex yango moni bamibali mingi bapreferaka libanda yango moni basi bakomi kotiekala omonaka mwasi mokolo me abala te bazebele sikoyo aka papa lobi bon tosala nini papa azwi foto apesi papa azwi foto asali nini kotisi apesi koto protocole te abombi yo koti yango bamona koti ya nani soko kasi yo moto okesenga ti sikoyo toye na pale oyo tolete tokolia ndenge nini mpo yo se deja okenda koyebisa papa ça veut dire fo ozonga ti epai ya papa oyebisa ye asala nini afungola po yo moto okenda okanga oyo makambo na komiso ya motu mosusu te ya mwasi na nga moko yango awa nazoluka moyen nasala démarche ozongise moko nazongise ye moko azonga ntina nkambe papa po asala nini nayebisi me kasi moto aluka biloko ezali tokosala nini mais papa ke se yango wana sikomoni biloko oyo sikoyo eza lokola toza na kati ya armée caporal moko akopera mingi na général en chef donc oyebika kotelemela mpe major poso major asakani akefunde wapi akefunde pa général nde omoni biloko eza pa na biso yango yango wana sikoyo omoni balobi mwasi il faut aobéir na mobali po mobali nde mokonzi po mobali atose Kristi mwasi atosa mobali atosa Kristi. Ok, merci. Donc, tokiti na sujet oyoyo, tozwa deuxième sujet, tocha vidéo bon tolanda.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi